La baronne, au confirmé biso, yuna eka couple royal. En tout cas, ils a confirmé. Mais la baronne, pourquoi ozolobana yaya na yo, ya Yuda, soi-disant mobali. Ah, yo, ozana couple royal. Ceux qui ozana couple royal. Yaya na yo, yepe na couple royal pekak ou bien princesse. Ndengwanate, ya Yuda. Et bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi love na ye en tout cas chaque jour eza komata na vitesse moko ya kosakana te. Premier jour ezala ndenge mosusu, deuxième jour ngate muna lobi ye mutazolo bango pe bazolala na li royal pe lelo oyo Karine Mokonzi a confirmé couple na ye ezali couple pamba te mais ezali couple royal. Alors nga papa robo na confirmango pamba te alobeli yango na énergie nyonso. Alors soki totali sikoyo côté ya Yuda, Karine Mokonzi alobi ya Yuda soi-disant mobali. Siko nga papa robo na lobani vraiment nazobanga pona koloba parce que aza grande sœur na ye ya Yuda azobenge bongo azobenge Yuda te ya Yuda lokola aza grande sœur na ye aza pe na mobali ya lobi soi-disant mobali. Bonga papa robo comment na ko continuer histoire ya Yuda ngokuti nani nga na yebi kaka bagi Mokonzi bana mibale ya Yuda aza mwana mwasi aza nani. Boloba teke ya Yuda eza nani oyo non boloba bongo te po nani oyo 21 ans ya nini nalobi kaka 21 ans d'âge. Soi-disant est-ce que Karine Mokonzi asalaki erreur na mo wana soi-disant laksene ya phrase asalaki erreur na phrase wana ou bien mo bon bozwa ngo ndenge bozwa nga très eloko ya nécessaire soi-disant. Siko soki ya Yuda eza nani oyo yo pe bazobengo ya Yuda mozotalanga lisusu mwene expliquer bien ça te. Kiti sata perik na misu otala ngai te pour expliquer. Bon moi pe expliquer ça te atoza wana atokei pour Karine ye mutalobi soi-disant lokola lobi soi-disant alors faciliter biso. Yo bisiko za ya Yuda tolia bien kanga good kanga penza good oyebi bien nga papa robo na tikaka ba detail te oyo ezalaka na kati ya monde oyo epesaka biso elengi. Siko tango la baronne alobaka nga na tikaka ta detail moko teleka soki kutu zozo ya mida kisimbi atikaka detail te tango la baronne azoloba atalaka tucho mbebe alela mbebe bongo ya Yuda soi-disant mobali yo po lela non nandimi te wana eza ba imagination ya mama Congo ye mbebo ne ezotula ekoma ovimba kaka se kovimba
sanke babete likofi ya champion Yuri evimbaka mpona box me ya mama Congo mama Kimpi ekovimba na nini. Mais bon awa tozolobela kaka couple royal, tozolobela na soi-disant mobali ya Yuda ye nani. Est-ce que eza penza yo? Ah, soki eza yo balobi susu ya Yuda silika po ayokaki batongaki ye. Soki ya Yuda eza yo oyoki batongi yo osiliki, ah, bongo soki Karina yoki sikoyo oto solola bon oto solola bon nazolobela ye te naolobela mosusu d'avance nayebi te soki ya Yuda aza nani. Nga nasololaka na bato ebele me bato nasololaka kombo ya Yuda atuka na nakuta na ye te. Nga nasolola mpenza na bato oyo bajaki power bato nga nasololaka na ba nani susu nasololaka na ba nani susu baza ebele moye ntango eza te. Ah, na nani oyo susu ko na Olga bo nasolola susu na nani na ya Yuda eli bo ya Yuda ngo faza na mobali ou bien faza na soi-disant mobali. Oh la baronne, pourquoi linga kotika bato na posa? Oh makamba Jenny oye ata oyebi bango te ofrekantaka bango te moyeli biso mwa ba indisa mike oyeli biso mwa ba analyse ou bien ba mwa bendis oyo kokolakisa ntina ya liswana evimbi. Mais sikoyo ya Yuda soi-disant mobali, mais non nandimi tozolobela 21 ans nandimi te 21 ans na 20 ans ya pamba tout en blanc sale tonda bato balia bamela resma toilette à poto elumbaka solo te etondaka pe te. Sikoyo wana okende loba nandimi te eza ye soi-disant mobali. Non, l'homme fidèle, femme fidèle, yokende loba soi-disant mobali. Non, oningo expliquer biso nini? Nga nayebi ke soi-disant ou bien zéro mobali eza Mida Bololo Santai Kisimbi ye penza sa mobali soi-disant mobali kutu aza na ye te. Mais sikoyo soki oyo azotala nga vandi wana mama longola loboko na litama balobi teke eza yo longola lata perike lata perike osokoli yango no lata kokipe na yo te baoloba na yo te yo te nakosi eza yo te eza ya Yuda yo komono ya Yuda te et puis ya Yuda soi-disant mobali mais yo mobali ya Seir penza famille Ewing famille ya Dallas ngai Karine mokonzi la baronne osoloba penza bien opresente biso couple royal banda lelo tozwaka bino couple royal tokonfirmango obeteli biso mpe lisolo ya couple maître Games bibanga ya mwasi na ye tokonfirmango obeteli biso mpe lisolo ya RTL Alliance na tie petite litoi petite atengami ameminga banzembo na tika loyemba ta nzembo moko te tondimi yango Jonathan oyeli biso couple likofi coup dans le vide mwasi avimbi lisu
na kosi bujim de kweliye mbila boy kondima mais moi ça le beza solo ba liberenga tondimi yango mais siko ya Yuda soi-disant mobali ça c'est grave grave mama luambo ya wapi ya koyembela biso kolo ki tshele sata luambo pona 2 jours aya koyemba soi-disant non la baronne ozolobela propre yana yo ya Yuda ozobenge pe na respect tu yaya simoke elobaka na yaya soi-disant mobali otiki biso na posa la baronne biso moto na poto makambo to na facilité mais sikoyo tokomi na difficulté nga moko kaka te bato ebele batikali na posa soi-disant mobali non te bazoloba na yo te yo zala no calme zala calme ndenge ozalaka mwana malamu zala calme nga nayebi lata na ta perike ndenge wana te 300 000 euros c'est quoi ya Yuda yaza na 300 000 aza nango te alors Karine alobela ya Yuda na ye nandimi te eza yo za jet complet Dallas famille Ewing couple moko osakana te mais soki soi-disant mobali ebimi mpe soi-disant kolo vaut mieux écouter bima soi-disant Verchance donc ngwanzu po soki Vertus eza yango te oyo elandaka eza ngwanzu ou bien pirate ou bien imitation sikoyo soi-disant mobali soki eza mobali te eobima nini ou bien soki eza mobali me ningi koloba nini la baronne oh non otiki nga na posa otiki mpe sere na nga oyo na posa sere na nga pire 20 ans eza awa te 20 ans tout à blanc bato balie bameli lelo o 21 ans nandimi te soi-disant mobali ezala kote kuna oh la baronne maloba boye ebongaki ebima ta na papa matondo mais soki ebimi na monoko nofo ebangisa mokili mpo yo oza moto ya baverité bato bazotémoigne ntina bachaîne ino ntina bachaîne mosusu ntina ngai na privé bazotémoigne la baronne soki alobi c'est la parole de la reine mais sikoyo olobi soi-disant mobali oh nkolo ya Yuda prier osalaka mpe gene meka kanga mpenza gene lana mabele nalobi to lana likolo ya baperike lana mabele yeye Karine nga boma mboka ngai te boloba papa robo yo moto ozolinga boma mboka ngai te mpo soki Karine alobi bato nyonso bayoki yango na baoyo balandaki live na baoyo balandaki te na bamisusu bazofuta mbongo mpo bayebisa bango kaka likambo Karine alobaki bana mike bazobomba misuni ya ngombe na bandako na bango aye kopia voisin oyo baza na net yebisaka kaka makambo Karine alobaki soi-disant mobali ya nani ya Yuda non ce n'est pas vrai mais c'est grave. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.